alerte générale ezali bongo moko abino évangile Samuel Binda Kiangata en direct ya London zone rouge touti ko un message et kweli biso la carte Angleterre na diaspora était kiziami na faux évangéliste azwa côté na Paris vendredi oyo l'église ya soi-disant muyibi oyo Silas ya apôtre alors to senga na ba combattant no ba résistant biso sokuta na vendredi na Saint-Denis ba ko lumbe mwete oya ko tchatembe au vivre yango 2018 oche libaya to buki to cheli bende Christ vivant parmi les morts 13 millions de morts ba bazo kufa na Congo bile boliki ba lelo ko te to tika ba fantiki kisamina vendredi eza lumbe mwete to baki 3 plateformes so boma Congo ba politicien binzambi na ba musicien alors qu'ils na loko za mutu makasi olingo te ya vendredi to kuta na nzoto to kuta na bino nzoto vendredi na kata Saint-Denis eza opesi mbo aboyi poto osila na bango nous sommes en guerre nazala kanda esantu babinzambi baza bindemi ya peuple congolais église catholique bimaki église protestante bimaki mosengo abimi ndeko na biso passer kofa bimi biso de telema ko na Congo mais bino basena nzambo mabonika ko sena ka ba mama mbongo ba miyibi balingi misala te ba paresse ba miyibi balinga ba yiba mama so ba mbongo 2018 Seigneur amisi bino na poisa vendredi tous les commandants monde c'est tout à la Saint-Denis oya ko tchatembe a vivre yango nous sommes en guerre blague ezate na tout entraînement déjà judo na sisi déjà na zala na kuna bongama na lo penga déjà tous les combattants à Londres na bana baboya tongetana donc vendredi to so kuya na kati ya Paris na quelques bandengo mususu mais oyo to ko joyer a olena mnoga mboka. God bless Congo, vive la République démocratique du Congo. Ingeta, ezaki moko abino, évangéliste Samuel Binda Kiangata, police à diaspora, pe police à royaume. Christ vivant parmi les morts. God bless Congo. Bye bye.